Salut, bonjour, bon dia, bonne tarde, bon après-midi, bonne nuit, bonsoir, good morning. Encore une fois, mes très chers internautes de l'éco RDC. Tellement to lingarabino mingi, to salara makampo to sepelisabino. Donc aujourd'hui, je suis venu encore voir Maman Moyindo. Donc tu es les télé-réalités cette fois-ci, tu es les télé-réalités T cette fois-ci, mais tu es les Elubu. Donc mes big salutations à toi mon boss Jean Thibaut Chibois-Bois. Balobi yemoro de Chris Nimi, papa na Gabriela, papa na Brandon derrière la caméra. Donc babili Swanzambe, je te salue de Chris Nimi. Mes big salutations à Pape Théo Mukenzi la Patocho, Cédric Agostino, Teka. Donc tu as pena bongo pa ya Maman Moyindo. Donc tu pas Maman Moyindo au salaire Elubu ya bastar. To le kaki ne Elubu na papa Takinga, to le kaki na Miraesa, to le kaki na étoile, le loto komeli Maman Moyindo. Donc na bokasité à Jean Thibaut Chibois tellement lingaka. Et quoi RDC na omingi olinga rapé ba internaute na yo ba abonné na yo Eco RDC mingi yango wana osala makamka po sepelisa bango hein, juste pour vous inviter aussi de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Eco RDC. Aujourd'hui tu es na somramba au silicaté hein. Le tu es maramba au silicaté, tu es maramba finga bisoté abwa ke la biso maité asala biso ngini nteme to yele lubu ayebi ke to ya. So we do ayebi pena ke to ya. Aye pas que toi de Chris ni ma ça qui makamba olia minu ninga na matame seke kota mukopo mone ça vient na boni la belle Sandra très bien pena boni bini encore yo lisusu te lelo ze candidat que ça na lobi yo pe ka mutu yo ka mutu yo lisusu parce que on est à la première fois makambo ana déjà sila ki l'autre il m'a mususu ayi sino ka to benga ki ayi bisenga déjà bo benga ki lelo za makambo makampa kande sila ke photos agence non normalement mushila oza rapport na travail fait que ça peut travail moi miki pour na compte musala mais ça bien parce que Magali Pemba na Paris a benga ngai maman na winner babi baso tala émission balobi Sandra Ndebena akangi. Merci na Jean Thibaut Chibois. Ana de Chris ni mtasala kende makito. Ya de Chris ni papa na Brandon na Gabriela. Gabriela. Ngwana. Le caméraman en diable. Samo. Samo. Ben oui le Gabonais le bi mais moi mo bali azara ba technique non technique ni asala rabi misabino bo. La puissance mondiale. En tout cas. Atuni ngalobi yango de Chris asala ndeni ngo po bino bo bima ndenge bo bima soin wana. Donc on les a makambo de Chris yemoko. Liso nzambe. Carmen il faut que le Carmen na musique. Ayi peu Sandre mission na awa. Ils sont cartonnés au sakanate. Kasi Jean Thibaut Chibois te yemo kaloba libanda na Yesu bongo ezalité. Muluba. Colisensa. 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 Maman. Sandra de a combien? Maman. OK. Posu. Ah, ya Sandra. Non. Sandra. Maman. Oh. Neni. Oui, mais que me soutient. Sandria. Moi ça pembe. Ba sa to yeli soute. Ça soute. To Jean Thibaut so lo bito ya to ya te. Ye moko. Na ça fatigué maman avant na rai. Non, désolé. Donc yo kanisi ka ke to ya na biso soute. Na fait maman ya soute. Donc il est dans un soute qui est beaucoup ya pour elle comme de musique. Mana boni yo. Santé bien. Bon, ratinga d'église. Oh, dans l'église de l'eau. On a que l'église, tu as besoin de prière. OK. On a que l'église, mais la fête. O kanisa bitara yosko kime église. Ale bisi bato pesa ki o promesse que to ya pété. Et simba te. Ndeni me. Bien santé. Ya santé na mawanzambe. Santé pas na mawanzambe. Tout le monde a ni les lobes. Tout le monde a ni susu. Très sur internet, ba Maman Moyindo za kanda. Yo kanda makasi be Maman Moyindo. Bo mwenye ya bibi so kitoko. Donc poto yebise ke to ya. Ya sana. Ya kanda te. Maman Moyindo, elle a très bien. Mais linga nende ka makele tena buso bate hein. Buso ba linga ngote. Yeso ye tout doit pas na ye. En tout cas, vous appelez c'est bon. C'est bon. Tena moni ngomwe te tant to benga ke to la ka ke to ya na mwe pe ke ça va. Ya bibi so comme il faut. Ye bongo. OK. Sandra la ngai. Ya ma dona biso.
wana banani babira esa babira ke bona étoile ya mado na bango ma petite sœur propre ba étoile Miraesa ba Neneti Movoto ba Aimé donc ba Lomboto donc va se belé ya solo master nga mo wa Mbrazi Muvuluka lela yo fort Mbrazi Muvuluka top model Embrasser Muvuluka bambote belé top modèle oza modèle top modèle penza mutu moya muke yesolo c'est Embrasser naza mo iza makasi sana bolobini nao retard Sandra retard moko bonne santé donc au moins na quand ça coûte rien na bi le quoi neti bayela bango te boye na ke na ngai et pas ya de konanga moi ça prophétesse pas maman Pauline mon bana papa moi c'est papa Guilain na ke na ngai pa na e na ke Alexa na ngai ta moi R na va na le pas na Alexis R&B to e peut-être bien que toroya à part ça, la quoi t'es qui m'a fait les annonces santé qui t'aurait peut santé qui t'aurait la santé y a bien ma petite sœur va bien donc toi bien bien sur la barre bande konanga tout ça vraiment bien bébé Christian ça bien bébé de Christ de Christ ni papa na Gabriela ça bien Gabriela ça bien bébé mais qui to kona Sandra na mona que pas moi na yo na solo na photo mo na feste na yo on a moi qui to comme moi si merci il y a solo Ariette Olifet ma fille je te salue ma futa Yesu karate aza mafuta ya madoboni télé-réalité les cas bien ba osaki ba appel en tout cas vraiment betwa bwetwa utatu wetu tatu mukajua bakaji donc mukajua bikola vraiment ya chibochi bwabwa muluba mobala mutu munene matama minene kele muluma wa diama bambote bele eleka kitoko anto moi c'est tonton Mario moi ça mondele eleka kitoko vraiment en tout cas donc mutali boso benga kinga ezalaki anto moi c'est tonton Maria Mario aza mondele ye mutu benga kinga vraiment je te salue maman je te salue wako eto etawe udiri banyo donc elle a fait ses bambote belé donc elle a ki ye moko penza donc mukolo chaîne na ye donc pour vraiment à se pelisanga zonga na valeur donc na kamoki que tango boakami dans 2 jours a bengi ngai abina lelo akopesa ote na bokelo ba bouquet de fleurs donc ça qui bien makasi a pambola ki vraiment donc na koloba ko tu nini na oloba nini c'est non comment dire nini Eco RDC Ndema Solo Eco RDC chaîne na makasi Eco RDC nzela ya lipamboli amen alors que moni a pesa kinga vraiment ba salam ba beaucoup de fleurs vraiment bongo tango efongwa mi mama tala tatu chibwabwa akwetu chibwabwa ndo za nzela nasi nzela lolo moni toluka ngonso nzela nini mais nzela lolo na nzela ya tatu chibwabwa Eco RDC ndeza nzela moyoka na kosote na bato yo kutu bato bungana kala na ba misuto tangaka na bango na bato mususu tokolaki na bango na bato mususu pe na botaka na bango tango na yeko bota avec difana nga na bébé madonna nga babengi donc pagaille donc ti lelo ezo continuer kaka donc alors que bande ko nga na pesi bino bambote mutu musuku ta bengaka nga comment papa mo babenga nga bonaza na posa na comme pas moindo natala ye ata mo eloko ezali na tikela ye abengaka yo tonton Denis papa Denis je salue babenga nga ebele abenga nga epenza ayaki matikela kinga mo ama ya komela vraiment esalaki bien makasi na ndenge pa ko kutela nga bina nga et après alors que moni donc Eco RDC donc ezali Bozindo
ezali bozindo penza eza na suka ya mulayi te. OK. Nzamba pambola ekende liboso vraiment. Amen. Bibo bakenga na sekate ba na Afrique du Sud. Moyambi ya batu mama ya ba mama. Ndeno mo sandra bana ya bana yisanga te. Ba on a des crises. O mona ba boka bo fodi ka bo ba ye ezanga bongo. Tele no mo ba yensingai. Maman na ebi bango na sana kanda te na za méchante te. Naza donc une femme nando na bino na seka mingi dans la ngabat mingi. Merci maman. Ma petite sœur, ma fille. C'est toi quoi? OK, merci. So maman bino moi ma camarade na bisoti. Yango wana finza. Maman lelo sikoyo to yeli na so télé réalité te. To yeli pe mission normale te que to bando poser maman moindo ba question beli melo to yeli lubo ba star. Donc maman moindo fa lambela biso. To yeli fa maman moindo lambela biso. De l'autre côté, il y a beaucoup de maman qui je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis Sandra. Ah, je suis héros, Sandra. Balamba kaka maman. Balamba kaka. Sandra, moi noyo. Moi na kacha mikolo. Balamba kaka. Donc tu es pena pour l'ambila biso. Ya, na vraiment na zakana biloko soit mi balé misato na nga kolia mingi. Na nga kolia mingi fumbwa. Na nga kolia mingi ngulu na nguba mobesu. Na nga kolia mingi soso na nguba mobesu. Vraiment pondu lisusu. Eza baguna ngai. Donc ba biloko na nga kolia mingi. Sona moko bakina boya olobanindo tamisu. Miss wa chinois. Miss moya ni kite mutele. Sona moko lo bakina kendete, olobaki o mama boy na boy. Non c'est ça chibo bana biso. OK. Non c'est ça Sandra nanga. Na moi o Sandra na okina ndimi go kende. To kende kaka to eko ma biloko pa. OK. To lamba olia. Siko ngana za mbongo te. Te wana ko te déranger te. O mo te ko to ngolo avant lo banga ina saro déjà action. OK. O mo mbaki to mona lobi bongo mais moté mais c'est lo moi qui na place o mo na so baka pour la soni. Donc de tozawa boss na biso atika rabino te. Tellement ndenga tinda biso batina biso déjà toza déjà robonga mama nduki pe c'est tadis. Donc to yeka ipano yo sala misala. Yes. Jean Chibo baluma Jean Chibo bakanisi yo. Tata Chibo bwe. Akanisi atindeli yo $40. Na valeur à 24 000 kwanza. Te tikila yo yango ndesko o sela ngo wenzi. Ata bino moko. Bongo bono bani do wenda silika. Nga silika te na zaka bien. Bongo. Tatu. Abone bongo. Kaka wakwete. Timoti baba. Kaka ata bino moko. Botan. Kaka bianza. Lumonas katuka banza. Euti musika. Bona bilate. Timoti baba wete. Munu baba bakwetu. Tutu maseba wani twasakidila poapuni twasakidila vraiment papa ya même ngai nakena wenze olambela biso no nini nalambela eloko rapide pour bolia mbango te oyo linga kolia biso toza kuna te nalinga kolia biloko mini na laksi kasi siko pona na kata biloko na pona nasala bino ngulu na nguba mobesu ngulu na nguba mobesu po mingi bayebi te solution wana bayebi yango te bayebi kaka na mbika sikoyo nasala bino ngulu na nguba mobesu mais na osala na fumba mais na otia nanga ngombisi te. OK tokende na mwa makemba na mwa kwanga de Chris ali ane kwanga te za lokoso de Chris ali ane kwanga te bonzo wa matama ane zo ya minene na makemba olia na de Chris ali akwanga te na bisandra bwana succès fort ya solo wane koya desi Irvin na ngai wane koya desi Denis Bonzenga à partir de la musique abina ngai Sandalina obi ke ngana vendre l'église na osambela téléphone so la 7 téléphone bala moko émission na bino bamoni ke so bana téléphone on des abongo moda ngabi émission etala maka fort kaka ba dadi Lucas de London 6 bazo tala ngo ya solo yo tala mapenza Boomix
Ana Paula Mundele. Bah oui. Ana Paula, Ana Ambrasie. OK. Émission était ma force. Ana Paula. Comment on va botter wa? Nani wana? Asa kwa ni Turquie. Kamana. Kamana, kwa kamana na Ambrasie. Asa Mundele vrai. Ana Paula. Ni suna na kati ya chocolat. Ana Paula isinga bosama na église mako. Tu sais ma église mako. Aisanga basaba église mama oyindo. Wana na lilo bakaka. Obino babanzi bapata kinga. Papa konde o. Baba papa konde. Ya pata kinga paza mosali te. Ya pa konde me pata kinga paza mosali. Boende zalaka. Ya Sandra. Mama. E bossa bena yo kewa. Yebe mo mbalo ngona sona wonti. Oh, accompagner maman. Accompagner maman. Oh, Maman. De Chine à Afrique d'ici la bina peso bambote bele. Oh. Atala ke mission na obeyo basandra. De Chine. En Afrique du Sud. Pese bambote bele. On soit na YouTube. On soit na YouTube. To sola na face. Ai singa tala yango. Ni chamuto mo batala ki abi c'est bon. Yebisa bango lo bala bango na za kanda te bango balo de bele. Tozana Sandra, tozokende wenze kosomba na olamba ngulu na nguba mobesu papa. Eza makambo. Nana. Ndene. Ya ngulu na nguba mobesu. Ngulu na nguba mobesu lamba maka. Ya vrai repas. Okokoli yango na makemba na kwanga na fufu na loso. Mwana tuka. Kasule. Onde musika mingi teza soto katika bo. Kimbangu onde kimbangu te. ndeka si mbangu na apo to bimana mo princesse pe mo distance. Ya tia, to soka musika te. Soka tika boye, si mama to ko. Ato na kapolo. Ato na kata kapolo. Na kapolo. Siko wenze pe to bimana kim pe kapolo na pe to bimana kimbangu. Pe mo distance que to tambola. Tamba mi te Sandra. Muka mukie ba to ko ba so Sandra. Sandra. To dia musika te, to te ba mukie to kom na wenda kimbangu ya. Po dia musika te. Te foto sombaka. Tosoma benaka. Koka neto bando ya beka to cosmo mona kaka kana biso toki. De Christ ni msombaka. De Christ. Tozaki na moto kutuna tozaki na moto na biso de Christ moto kufi biso mko tokenda sala émission ya papa Olufwa Kenda. Émission mo tokenda sala papa mo akufa ya journaliste. Tokenda de Christ tokenda dinda na poto moto na biso kufia. De comment tu biso ba passa ngo mo moto ya pa mo ba retard makasi. De Christ ni mi façon baka. Mama indo langa. Ozoyoka. Dans chose ate. Nani? Na bima bosi. Moindo bitambo ya makolo. Maete. Jean Thibaut Chiboabwa. Ya Thibaut Chiboabwa. Shit. Dans la maman Jeep. Maman Sandra. Wenze na bino ngangoza. Siko entrada wenze obobenga ngoni. Eza wenza kimbangu. Wenza kimbangu. Okay, wenza kimbangu. Da wenza kimbangu ezandu wenze mususu wenze beto kana na ba ya imbonde. Yeah. Boye bani penza kanga ndemo etwali bokota wenze babele etwale pata kinga mira esa. Ezagwa bongo. Donc. Ya solo ba se ba bien. Yango mama ba dadi mama ba ale obne boboma kana ni papa ndoki na mwasa mobali no ale. Le ka tete ala za mbali nga ta ki théâtre boboma bana. Boboma nga da baza Sandra ka boya awa. Ya panique. Da ya sala panique mozo yoka. Ya ça mutabati. Bébé. Donc pour dire que bah yebani tellement. Moi c'est donc maman toujours. Ya vai na mama. Atala Baptiste de boy. Yo ye. Mama. Ba yeba bango boye. Ende okomona ba fani. Da ba yeba bino boye. Bongo. Donc tu vas pas na wenze. Ebi wenze na ebi yango te. Oui, ouais bien. Na ebi wenze otemera. Mama. Bien. Ça t'est bien. Spera toi. Super ano lo bani mama. Espera, fica calma. Fica boa paga. Na
Baza va kosomba fufu. Mama ndo sanga mwete. Super. Ça prend bocado, pouco. Mama ndo kosa. Va bien. Awa. Boa tarde. Desculpa pelo que Bobani de Chris. Bobani ngala te e portugais ko mo ele ki makasi. Lui lim se na caméra somba. Papa ero portugais a passe. Dimi kwanza. Yeah. Tout sur la cour, qui est belle. Non, 5 5 500. Poza kaka. Oui, mais c'est ça pour Nino. Toi, la bino, ça va famille. Toka kwa fete, toka kwa kaka. Mama ukafika. Sandra, mama. Tombo mabisa biso. Bisa wa famille. Bocha. Ya bocha ikamse. Ya bocha. Okay, bocha. Bocha, merci. Oteka nyonso ezali bato babanga te ya Chris. Mama wana eza misuni mpona komonaka libanda misuni eza yango oyo Atanzinga fotela biso kama tabisi. Atanzinga botela biso. Atabisi foko tia bachaka kaka Bachaka kaka Bongo ndezalaka. Toleli. Mwana mbonga na bayana Bayana na bandeko na Sandra banga mingi mwana mbonga na bayana bandeko na bongo yaya. Bongo ndezalaka eyokani. Mano, põe aqui, Merci, mano. Gentil, makasi. Você vê na place. Baguette de discuter na vida bonita, 8,000 kwanza. Essa é louco, tu tá vendo que tu olha ali susu. Todo mundo que awa, c'est bon. Masolo. Ya Sandra, tu somos filho, morena o katela wana eza yango te pa. Yado. Mama toke nzela ni boye. Mama banisa ni yango. Mama, siko basa kwanta mteza nganga. Ba trop côté. Ba trop côté. Kasi tuna na te ba tuna ba ono so. Mana. Est-ce que tu as pris les 12 ans qui trop côté 5,000 Mama tiko loba portugais loba kana lingala ba yoka. Comment de la portugais pe na Jean Laurent ce soit monnaie ba kanga yo Mama. Au moins tenga moye beti nga makasi na munuka tenga loba tena ebise portugais rote. Simbate. Le déclic. Sur internet ba na corrida ba soda ba Hollanda ba panza ba na wenzi. Donc on va benga en corrida. Benga en corrida, so ba oteka ba okima. Donc ba benga en corrida donc ba soda ba Hollanda ba ngonde ba oteka bo na nzela yango ba okima. Donc benga en corrida. Maman passe. Donc place la place oteka te mais bango ba tsango wenze ba oteka ngwana moni soda Hollanda bango siko ba okima. Donc na kidi ba pe boye bakangi ba boteli bango ba biloko. Ok. Una familia. Ma fula bela bien.
Makala. Bon, je te prends. Et ça, Afrique, t'es papa. Non, ce babillet, on en a fait. Merci à ça. Mais moi, le temps, on s'est beaucoup fait pour moi. Non, t'as fait la portugaise. Moi, tout seul, le portugais, t'as fait la même des fils. Ça vous fait? D'accord. Ça est d'aller là. Ok. T'as vu ça d'accord. Ça fait. Usa quoi 50 ans? Oh, À quel 50 du sac? Tu vas sur ma canne. Makala yango je somme makala. Bien. On dirait ça bien mamata. Tala. Ça bien. Combien? Et ça le bas. Ah, tout ça non toi non. Tout moi quoi non. On va monter non. Ah? Cabela 50. Mama. Ah maman. Baza bien. Baza bien. Merci. Yana aime ça bango. Mama. Nasepeli komona yo mama na ngai. Merci maman. Si bon moi c'est moi. Pour moi c'est une dépasse hein. Oui, moi c'est moi les différents. Je te crois ça tu connais ça on n'a pas parce que nan ne bino bo ça non on ka izaka ndé musu. Donc maman zaka maman. Malgré papa kinga lobaki. Non yo kate. Makopa lo yakaka. Basi matoke. Mama na yeba kite. On a ça pisite. Hein? Licença. John, pour toi. Wenzo kaka. Micro na ngayo. Yes, Alva. Pardon-moi, on aussi bien. Non, on a reçu. On a bien. Non, comment on a posté mai? Posa mai. Ah, posa mai. Mai. Ah, ya sa ya boy. Moi eleki tellement moi Angola. C'est ça mai.
Mana pressure internet aussi si wenze na biso siko tozonga. Tokenda po mama Moyindo alambela biso. Dans le péto meka le beau kwa mère. Hein? Tosisi wenze, ya Sandra. Maman. Tosisi Hein? Tosisi wenze, ya Sandra. Hein? Toketi. Tosisi pena wenze na biso. Sikonde nazoke kolambela bana balia. Tomeka liboka mama Moyindo. Balobi lelo bakomeka liboka mama Moyindo. Bango malgré baliaka na bango te bayokaka biso tolobaka mais quand même ntango olamba baotala ondengolaka baotala ndenge otia biloko na kati ya biloko ozolamba nde bakomprenaka si biloko mpe ezobima kitoko to ozala mabe. Donc c'est un peu ça biso kaka tolela bango topesela bango basango. Ya très cher internet de l'école d'ici. Tu comprends nda écouter maman. Moi. Lembi makasi. Dans la rue on na vendre mi boire na mai pour des grammes moi. Des grammes moto. Angolais pelaka. Nana kasa mama na jipiko. Mama Moyindo na kantaye dadi. Moye ebima na tongo. Durant kasa mama Moyindo atala mutu kapamba na mwasi no Beni saba Beni na mwasi na Beni la corde de nzoto ya molande Moeleki mama na bete Beni mwasa métis moyo wapi Moeleki mama Moyindo yeye na ngola moye ebimaka na tongo moye ebimi mwasa du mix Durant sala bino la Londres 6 heures. Moi, c'est bimi. Oh, boni, ozala sentinelle. Na la sentinelle, talara bana Porti pe na yo, porti pe na yo. Eh Sabena. Ba mo la Sabena na porte. Litukana monsieur Zawa, bien tête litukana ndako. Très cher internet de l'école d'essai to komi. Tokomi pasi o wapi? Tokomi. Et toko bana banda wana e pasuka ki? Ongola mane ovane toko. Atibi mu fa tene toko. Ya ma do sikana vana ne toko, ebonga baje. Yanga nango. Na sa moyo ana se na vana bana toko makasi. Ba bana poto mo ki makasi. Mama. Ya Sandra tali puta moko cha likolo. Sandra vana. Ya. OK. Moi eleki tellement makasi. Te no fana ne toko Mais ça na feba longola ngone yata awa. Na fana pa ne toko. Tira pedi ko bébé nene. Ça veut dire nga? Na si yango déjà, na yana rata sai. Merci. Tanga baksana ka liputo to fana. Likolo ta ka likolo. Mais on a la tanara oh. Moi ngone bandaka 4h du matin. Et que moi tout bête pour dire que mourant. On marche na pied moi. Maman le bani. Marcher na pied. Hein? Quoi 5 heures. Et so la tala. Yo le balang ni maman yin. Ya portugais ba ba ki o so. E bon portugais on ya bongo. So ke ko yo fa la portugais. Très cher internet de l'école RDC, tout comme dans ndaku to uti wenze mais je vous dis que moi angolais a tellement makasi. Donc bino bata poto so ya na ngola okokati. Donc moi le ki tellement makasi bimila biso tongo maman Moyindo ya madona biso. Ya mado en action. Ya mado en action. Moi eleki. Donc Mwe ka oki vima ya Sandra na bandi to. Ya mado lambela biso nini? Na lamba vraiment ngulu. To bandeli lisusu. Na lamba pena ngulu na biso. Omoni ngulu to bonsara mi omoni ba biloko yo OK. Moto muso omona ko ya akolinga kaka cheka ka ndenge wana. OK, no omoni biloko ya très nécessaire pour na kolongola ngo. OK. Iko mapoto. Na lamba ngulu lelo. Na
nguba mobesu. Ngulu na nguba mobesu. Bolamba biso ka bilo mono to lia ti. Pata kinga na biso fumbwa batama yebo. Fumbwa batama yebo mer. To ye kuna pe étoile kuna beteli biso chou. Batana chou batama desu batangulu. Si to yesu ngulu batanguba mobesu. Mais c'est grave. Beaucoup to mone loko moko. To sali boto ye retard soki pona retard te nga na sala mapondu na nguba mobesu na nyama zamba. Te pondu na nguba mobesu winga sina lamba pondu na nguba mobesu. Obi pondu oyo ba kongo balamba ba wangula. Pondu ba wangula ka. Pondu ba wangula esuni. Wangula. Obi wangula? Dekisa yebi. Dekisa aloba na ba minoko ba mboka misu bota mwane ya nzela. Omona mama mwa ba minoko mboka na dekisa ngabi memwana ba minoko mboka kenda ko yeko na ngoba. Portugal na defe ko mema yo. Oh ya. Tika. Ba obeta porte te. Na za nani? Ah sabena ke fond de la vente. Boketi mabanga. Jésus-Christ de Nazareth. La photo ça la moine qui. Boîte. Paulina. Oui, Anna Paula. Paulina. Mon boulot à top modèle. Passala la beauté. On sait que ma soeur. Bien ma copine. Amen Ibota. Amen. Ça t'est bien. Vas-y. Bien batalingo baba makambo Amen. Kalaming petente na biso komi wenze ka siko. Mais ça me va beaucoup. Ya solo. Ya solo. Na ba sopela pino dona mindele. Ya pembe na yo. Okokai na ndeko na moko boye. Avant na France comme ne kasuli. Amundele. Oh, comme ne kasuli. Anna Paula. Okokana net. Anna Paula. Bo fanda ba bango kiso fanda. On va inviter Ba inviter Mama Moyindo. Ba inviter Mama Moyindo bango. Moi ça qui pour la bino. OK. Ambrazio bukana na etoko na vandela yango. Na vandela nga pe ne toko wane. Ça ne ka parti encore pe moya ma. Moi. Bravi inspiration. Oh, ça c'était pas ça inspiration. Par révélation. Bon Mélanie. Ça me la soka ba secret gazoza. Ya madosko ko yebisa biso biloko nini o peno salela penza o kotia na kata ya ngulu. Nakosala nanga pena biloko kaka komoni ndenge kaka ndenge ezalaka. So na sisi kotia ngulu na ngai na sokoli yango to ba deux trois fois na sokoli ngulu na nga po moita msupe sika bakati ya pe mabele na paloli yango mwa bien lokwa bazikisaki yango ntango nakosisa nakokata matungulu nakati matungulu nakati ndembi likolo esa likola makie mwa ail po ekota mwa moke na mwa mungwati wana etokiseli nakolongola yango rapidement mpo natia yango mwana moto lokola mwa moke tosala lokwa tokalingi yango kwa soki tosisi wana naye kosala sauce na ngai ntango nakosala sauce na ngai esili nakamati yango natie na moto nazwi nguba mobesu na ngai natie eza mpena grave te donc eza babiloko moko oyo vraiment bangala pokoka mosu ezalaki na mwasa mongala so nayebi kolamba makasi ya mpona koko na biso na mama kulutu na biso azali kolamba mingi biloko ya mwasa mobutu na bacongres na bango bazala kolamba yango wana na bangi sikoyo ne natie boye nakokata matungulu natie mungwa natie mwa ai na ngai na moto natokiseli esila nazwi mwa nini oyo mafuta nakalingi mwa moke. Ok. De Christ nimi papa na Gabriela papa na Brandon de wana eza ba biloko mama moyino ndinga kosalela biloko na ye. Très cher internaute de l'EcoRDC, donc tozala penza wana to assister mama moyino tina suka to yeba biloko na biso malgré boliati. Oyebi batu mosusu bakanisa kende toza boye. Nzali basi incomplet quoi. Malgré ano comprendre ngata na bi malgré ba oliati.
Bah, on dit à tes mains, bah, on m'a quand même de Hollande. Quand on a WhatsApp, bah, YouTube, bonsoir. Ah, nana, ebi ke yo kabarate. Na ebi ke yo kabarate, maman. Bon, sunganga pe na nini yo na ngaka mingi mingi mo matungulu boite. Soki na zokata matungulu boy pona pressé. OK. Mais ngami matungulu nanga ya kotuta na ngaka eloko na ngemona na te na nzungu. OK. Utamona te ke moinda chaki litungulu boy saki boite. Mais est-ce que pona bango fi ba mona ke otango litungulu? Bango sko ba te litungulu normalement ya sauce nanga na kotuta ngo kotuta. Siko nde nazokata ndembi. Bon, tu kata ndembi. Ngolande me mwana na mwa pasi Mungu nde oyo keba keba. Soko za mayele te, eleki Tolambi pena bopo toramba mwa mbangu na ndako mo eleki makasi. Mo eleki makasi. Donc tomatika ntungu likolo toana te penza. Ndenge pena biloko na biso kona toche ngulu na biso ezotoka magetu bayeli biso makele lawa ba chroniqueur journaliste o lokwa ba ekokuta na bango misato donc ya mindondo. Suka. Tango ezala ko mama ndo asilika kamera loko moto sekira bango. Mama nde tozosala siko ayi nana kosalisa ngai Ambrasi olati pe liputa po ezaki na elamba molai zwa ndamba ayi olongola nga rapide makasi ndenge bafi na bino ana Paula bavi na bino babi mikolo yoka bino wapi babwate ne makambu bokende te bana mayele bakose bino boyokani na benga bino na telefone ebangisaki bino lokola kake alors amen natutaki liboso pena natutaki muscade na biso ntango natuti muscade esili nazwi ai na biso natuti ntango nazwi ai natuti nde nazwi matungulu sikoyo nde nazotuta nalingaka nyonso na place moko naotuta yango esika moko nalingaka te omoni biloko na ngai ezala matungulu minene eza na moto mosusu mpe alingaka komona matungulu te na sani na ye totya yango nanu apare totala lolenge nini oyo biloko na biso awa ezokende wana Paula moto aseka bongo to abrasi wana lutu midaso kuyere comprena ya Sandra bino mo bomona wana nde ngulu na biso sikoyo na longola yango mpona asalaka mwa rapide nayebi ke na moto to na osala sauce te merci omoni tobaloli yango nano boye po toyebi ke ngulu ezalaka na tenia alors ke ya ngulu ezalaka na tenia era na tenia moko boye sikoyo natia yango kaka boye natia yango mpo ezala mwa mbango na longoli yango totya uli pena mpo totya mwa nyama na biso kwa nakokalinga bana nanga bolandaka bien botalaka ezali te ke otalaka kaka bandela biso tosalaki ngulu na yo otokisi ngulu na yo na babilo nini otyaki na kati ya ngulu kozosala ndenge nauti wenze na ye bandela biso kapanza
na sokoli ngulu na nga na tie na nzungu na sokoli yango très bien na zwi yango na paloli liboso ya po ngulu ya biloko ya salite nde batumbaka na paloli baposo nango wana po bato mi balingaka mpe poso yango po ngulu mpe so na poso ya kitoko na paloli yango na sukoli yango mai na nga 2-3 fois na tia yango na nzungu na kati matungulu na ngai ya kokata na kati ndembi na ngai na zwi mwa mungwa na ngai na tie na kati mpo na solo po ekota kaka ya etokiseli na tokisi yango mwa moke mpo tokende rapidement nakoki mpe kotokisa mpe ya mobesu na ngai nakalinga mpe kaka mobesu mais na tokisi yango mwa moke kaka mpo na solo wana ekota na kati yango wana sikoyo omoni nde na tokisi mwa moke boye nde na longoli na tieke kalungu na ngai na moto mpona koya kotia yango na moto ekoka mwa moke kokalinga ntango tokosala bongo nde na kotia makala na ngai ebele na mwa mai mwa mingi ntango ngulu na ngai ekotoka mpona tenia wana elongwa ti epai mai okende kokitela nde sika ngulu na ngai namoni ke ebeli mpo kobela nango na solo koyoka ata solo ya mungwa okoyoka yango kaka na vapeur ya biloko ntango ezobima nakosala sauce na ngai nakosala mpena sauce ya nakosala sauce normal ya natie sikoyo ngulu na bando okalinga yango po lelo bato mini bakoma kaka na barapidité ya mbangu kaka otie tomate otie matungulu bouillon toleka ngulu fo bela bien ngulu so abeli bien te tenia mama bo comprendre le temps que na okalinga kuna kote mpe ma afufu etokie donc te moi de bonne fois pousser en lamba na fufumbango na fufumbango pour air déjà to bandaki makambo retard moto Osko de fufu na soto olamba. Osa makama mbangu puisque mon toka kosisa bien avant. Na che uli na biso. Pona sa sko sauce moi ula moi moke ya mingi te ya uli na biso c'est huile ya moto to longoli na che uli omoni batumi balingaka etia te uli omoni koganga mpe makasi bongo mafuta so ezwi moto ebele ebongisaka biloko lokwa mpe ebongisaka biloko te tobesa sikoyo tomate na matungulu na biso fo ebe moi totuta yango eza te okokatakata mpe boye barapidité mpe ezalaka nde naokata matomate na biso naokata yango mpenza okata batomate na biso matungulu na biso ebeli alende na baloli tomate na ngai na sauce na biso na zwi tomate na ngai ya boite na tie ya oyo tomate na ngai ya boite na zwi mwa mai mokeka ya ngulu ndenge tokalingaki wana tikaki mwa mai nango mpo mai nango eza nécessaire yango tokozongisa mpo gu nyonso evandi wana tobaloli
To baloli. To baloli penza. To baki susu mai na biso oyo mukepo. Il faut to tia tomate na biso ebela avant to tia ngulu na biso. Epa baby. Não sei o que tu queres realmente comigo. Eu quero aprofundar a nossa relação, mas tu não estás perto de mim. Quando ela vai, me sinto assim, estranho, fico esquisito, fico sem ar. O peito aperta assim, de tanto te amar. Eu te tenho como minha dama, meu apoio, meu tudo. Mas me dói saber que tu só me vês como bisca. Já percebi que tu não vales nada. E que no fundo tu só queres me usar. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca. Oh, bonjour, mon nom Sandra de Chris, Pauline, Brasil. Sauce na biso siko ebeli. To kamati siko to boka ngulu na biso. Tozo changulu na biso na kati ya sauce na biso. Soko cho chendambu ko balola. Moi esanganaka mwa muke wana esala bien. Moinga olamba Ya yo yebi nena mane ko lambela binoti. Ya yo oya na bino lambaka. Donc to ça vraiment étoile. Autaki mako tikela bana mwa mbongo Minerval. Mais agence ezara koto. Ayi ko tikela bana mbongo Minerval yepa yebite ke awa makambo eza awa. Abitikana le kaka epa ya mado nakende kotala e. Yango na. Ah, la vie, la vie, la vie. Na bandi tokokisi boye elubu na biso tozo kende se kokende. Yeah. Totika na netokate kaka ndenge tozo balola boye. Oh, ni tozi nguba na so mbesu. Eza nguba mbesu. Mutu mso okanisa o mbika. Mbika te menguba ya mubesu. Tozi nguba na so ya mubesu. Yango penda. Tobwaki na kati boye. Po ezaka pe omona pe soki ite boye mbongo eza te okoki kosala ngo lokola nde topesaki makala na biso wana mutu mosusu alingi kaka resho. Mais ata mosusu omona papa mpe aza na makoki te okoki kosala na makala otie mwa papier mouchoir mbala moko otie mafuta obongisi moto na yo opelisi. Tobakisi nguba lisusu. Koki nguba na yo eponaka te okoki kotia na nguba ta ya vert okoki kotia vert soki mpe vert eya te okoki kotia na yo ata mwa demi vert faso kaka nyonso ndenge yo olingela nde totiali boye omoi ndenge ezali mani makwiza bato bakokamwa nguba mobesu mpe balambaka yango bozomona kaka bino moko nakuta otie na mai te metala sauce yango mani makwiza omoni elubu nde yango oyo omoni ndenge esali lokola mbika te bino moko bozomona yango vraimen yango anto mwasi tonton Mario bozomona chibwabwa tangilas tangila wachibwa wete watatu ya tango totiki bongo to omonga na sena ba mabiloko ebele te natia bagwa poussière natia baguso ya te balobi ba tufelo maloko tolamba modèle ya mboka na biso nazwi ka jimbo na nga po moni jimbo pe moni ewe ko rappela place mungwa nazwi jimbo na nga na sopi eza obligatoire te soki olingi nga moko nalingi nde natia boye soki nalingi na ngai pe te na kotia na ngai te mais totiaka kaka omoni mpo na biso mimi omoni na bamboka oyo tozali babiloko mpona kolamba yango resure yango fo ozala moto akolamba so oza moto akolamba te oresure te ya tie kaka jimbo na nga na baloli lisusu mwa sauce na ngai na baloli yango
tala nguba mbeso elengi Paulina ekomi lokola poso na yo etole omona nini olamba tato bande kosala tournage epa major Bisadi doyamba bino moyindo olambo omoni na olamba ya bino yango tosopi mai na biso etikalaki ya tosopi sikoyo tokobakisaka mwa mai moke tozela ngulu na biso ebela po etokaki mingi te tokoyoka o balobi o nguba mobeso yango ndenge nini nalambeli yango tokoyoka elengi nango na monoko tolongoli bamitu nango tobwaki bongo po babatiaka na mitu nango ntango mosusu omoni ekoki kopanzana ozomona me biso totie sikoyo bongo mpo nde tovandi ya bata tension baza te bainvite nanga namoni mutu moko te hôpital tension 45 nada teza ota bien ya tobwaki na pase nzungu na ngai na pase nzungu na ngai nazwi susu mai na nga na bakisi sikoyo naye natika yango mpenza natika yango natiki yango naza susu awa te natiki yango mpenza donc yango moko esala makambo nango biloko na biso yango mpenza ekei mpenza na kobela ekei na kobela modele omeka mongo pardon oyebi te omeka mwa ndambo soki mpe elembi soki mpe elembi te mpona se nandosala likolo ete boziki suka na supu mungu ekoki oyo pene lugu mpenza iluba matata mais falo omeka na ata mwa musuni moke otala soki elembi ya sikoyo tobaloli totali yango soki elembi totiki yango na mwa moke na moto etoka na moke mpo okala te tozolongola yango tozipi nzungu na biso kaka ndenge ezalaka biloko na biso ebeli nde tolambaki ngulu na biso na nguba mobesu sikoyo tokitisi nde tozokende mpona tolia kwa nasilisi très cher internet biloko na biso ebeli asilisi sikoyo toki na mesa tolia nayebi ke bino bolia na bino te me biso toyebisa bino biloko nde nini solo ezobimisa sandre ozoyokango solo kitoko solo kana okoka te ndaza na alokoso te bolimbisanga me solo ana mpe babi azala lokoso lokwa mimi tobandi mpe kotya vraimen na plateau na biso wana tozotala tolamba ye kaka simple donc elubu na biso ebeli tokokolia yango na kwanga tokokolia yango mpe na makemba ata lituma ata na fufu tokoki kolia yango pape yo mokenzi la patoche babiloko na poto balia yango te pateo mokenzi babi biloko na poto bolia tolia bio fresh yo mwe biloko ya mado donc eye kokutana mpe vraiment na étoile mpenza aza awa très cher internet de l'éco RDC tokomi bana moment rodane baye mama biso moyindo ya mado asala biso fumbwa ngulu balamba na mwamba ya mwamba mbesu na nguba mobesu na nguba mobesu na mekano moko après ke bana ya ozwa tenya bayesinga ngulu apesaka bato tenya soko alambami bien te soko alambami bien te yango na sisi soko alambami bien te apesaka tenya sikoyo yo moko mekango nanu oyoka nanu soki eza ndenge nini kwa bon boomona fumbwa je pense que boomona fumbwa oyo elambami na ndenge ya ndako mpo repas na biso ezalaki mpenza ngulu batia yango mwamba nguba mobesu c'est ça donc fumbwa eza euti na palin repas mpenza yango oyo ngulu nani okoli yango na fumbwa mana mida indakeli gafia
T'es portugais ya kana ngwa mayo yo. Na oto beta biloko moko na wenze kuna ya somo. Ngamo na ebisi mutu nanga limbisanga ero moi portugais a moi passe. Donc on a yebisa bino ka biloko yango eza ndeni ne. Bon ngamo kote. Ebi na kolela na pe fungi loka ba je moda. Ba pesa moto. Põe a so fungi hein. Ya faut que fungi. Wana tuka yo mozo mona ta. Fungi onde munene. Yo mozo mona. Okatenga fungi munene. Modero ningini na fufu. Bon appétit. Nga soki nazo. Ya yo to rotindela yo. Po ba bi oza modero lo wa nini. Ah musika ya. Mama, pesa ngambeli wana eh. Chibo abwa, tangila. Chibo abwa. Bien. Donc tu éviter to ko kasko résultat na minoko ya bango. Mama indo bondeli te to liara boy. L'éternel Père Dieu de gloire, Seigneur Papa, Kolo Totondio Tokumiso Zambena Bomo Nabika moi papa. Ya solo Kolo Nabika moi Zambena Bomo Ibiloko ici Kola Makati na Maboko na Mwasta Masumu et son mami Pekati da bisika autouti to ebite kati na bawonde papa. Ya weto sombi mosuni ngulu Kolo papa ko bonga loko mosuite ko tikala ngulu. Papa to sombi fufu ko tikala ngulu to fufu. Tomate to sombi ko tikala tomate. Papa yonde le kana ko peto la biloko oyo Kolo na ngai papa ya we motono sokolia ngo et contribuer na santé na ye Kolo Nabika moi Zambena bon, papa n'a pas merci pour ce pouce sur ma casse, ils ont aussi merci et c'est qu'elle elle écoutez vous tu pas mbola yango na comme na Jésus Christ merci après mon battre et mon congé amen. Amen. Bon appétit, bon appétit a todos. Bon appétit. Igualmente. Des Chris Nimbi, bon appétit. Oui, ça a caméra. Faut pas. Oh maman la prière. Yaya. Yaya. Na bando boulier. Fumba oyo. Oroli yango ata na biscuit suka. Biloko tombo zo raté. De ko sunime. Ngulo suka. Mama balambi na lo bani. Nguba mbesu. Sandra. Na fumba pe to oroli yango na gâteau. Mais je vous dis que très cher internaute Nazanga loba oloba. Ça les livres vraiment ligne hein. Ah beaucoup. Je n'aime pas les quoi là. Non non, moi je mange comme ça. Amène-toi la salade africaine. Sabena to loba marambo sima ya ko. Bon appétit. Merci maman. Ana yo sito yebi yo. Munde na biso za lokoso. Très chers internautes de l'éco-RDC, Balobi Jean Chibo Chiboaboa, déjà à la fin de cette émission, je vous dis que na lié na tondi tellement. Babi biloko tango elambama na ignora ki onka loka biloko ayo ko ignora na français to benga ngoni. Na ignora ki onka loka la biloko ya mama Yolande jour en temps na omona ka ba shuba ni tant na lieko na yo ngoma ramusis ndenge montant wala mangulo ngabe ngulu na ba biloka ya mobesu banini boy mais je vous dis que na lie ngulo yo mbali boso bana ya botama na nini ngulu ba nguba mobesu bongo donc c'est ma toute première fois je vous dis que na lie ngona komi fan ngo donc ngamo pe na osala ngo pape te omukenzi la patoche ngape na osala ngo to tuna siko ba avi ya mutu na mutu te ba ndenge ni ba yoki biloko ngo bonne tarde. Boa tarde. C'est pour centrer votre bol en Davis. C'est bel et bien Chancelvi Yoa. Chancelvi Yoa. Biloko siko o liango yoki onde. Bon franchement nga pena ba liboso non na liango ba changu ba kozo ya mobesu te. Mais pas mal et bimi kitoko makasi en fait na s'attendait quitter ke bimamboye, c'était très bon. Na vraiment chez you du bumunanga pena eza ya rotonda makasi ouais ma moitié na longo na ngai boa tarde. Si boa tarde Sandra. Ambrasi top modèle Mouvulu ka de moi boni bakopa bien kayot le bloko ya yoyo konde ki to makasi biloko mama moyindo mama ya yoyo sans se fait le but de Christ comme ekoti makasi na lingi na ngate na lingi na te la fi na ngai biloko batama moyindo ouais na yoki yango bien eza première fois na ngai na liangulu ba changuba donc na sepeli nango vraiment kitoko alambe yango bien ngulu pe beli penza kitoko na dédié yango pa mon boss
Jean Thibault Chiboaboua. Elle est patron de EcoRDC et Mimi Dibélé, nous ma soeur, qui me suit à la maison. Et Pape, hein, Théo Mukendi. La patos. Eh, Nathan, le moda. Moda, batarde. Batarde. Yo kutu na ebite so dasi boliango awa to repo asala onka lelo. Première fois ngana lia loko yo. Ya solo moda. Na botama. Na mona kengulu balambe ona mwamba mubesu. Ya na bino vana ni ndako ngo sala bino ona ndi. Na nous télé première fois misi baboro yo. Donc ça va pena très kitoko. Dadi Lucas de London City. Biloko eza yo. Ngola oya bo pesa yango. Ngwa ya mada kolambela ye. Mamo yino ngwa kolambela ye. Yango wana. Tozonga tukepa yo na bisansi fe milimo komono na ngai. Aradu nom Jesus. Bata. Samba ba peke so portugais oyo kate. Samba. Boni. Bien. Biloko li. Na ebiso ndi naza bwina tondi ya osakana te donc nga na bien ka ya na biso moko moyindo donc na ba ipeti ka zolamba na komi ka bwetan na moni nga bite na koti makambo ngo ifona zela pa na lia ponga na linga muto alamba pona lia donc sans faute donc eza penza recette moko eza kitoko nga pe na dédié ngo pa bato po balamba quoi ya yango papa ogi malambo papa fala ben repas tolia moyindo yango yo Jeannette Itafa ba recette yango bozwa pona kolamba na pesi ba bonjour nanga et pas ya papa Mani Makwiza ba bonjour nanga ebele panaye voilà. OK. Na ye awa batarde. Batarde. Mama pesi biso kombo na. Kombo nanga Chimène Lengo. Chimène Lengo biloko ya mama moyindo li oyo konde. En tout cas vraiment sans commenter en tout cas vraiment c'est ma toute première fois na lia biloko ke balambi ngulu la nguba mobesu ezamba nanga liboso na lion en tout cas na CP no makasi donc eza formidable donc pena tikali fan nango donc na lamba on ndako Batarde maman ko papa ko se présenter comment nanga Waelo Glody bon lo balinga nango netika bah c'est ma façon de dire ta façon de dire nga ko na kasi za mtambuka ba loka muyanzi non bato ebele baloba bon mais nga congolais non congolais belinga les aluka ya bana ba ngolo babotama awa ya ona tuni bongo ya façon na ngolo banda kini bon OK siko biloko lio yo konde très bien c'est toute ma première fois écoute aux repas dans petit kinga pour on a la grande surprise na mona basane komi pa na lié trop na deux reprises na deux reprises dans repas penda na dédiant vraiment à mon vieux Konji Ferdinand VD na Rata Congo et dit merci Patrick Mounion Momutoto wa Goma basulang les députés ya on a dédié moi c'est na lambela ngo penda et ça le penda bien OK merci Batarde no ko se présenter kombo nga de canto biloko leo kinde bon na sepena makasi mbala liboso na lia ngulu balamba na nguba mubesu en tout cas eza kitoko makasi ba bien posé des tours oui na sepena makasi en tout cas mbala liboso ya minga lo bezate namoni mon vieux mon pire babi kourou de la presse daba ya na biso ba ene na biso ba mikolo na biso ba respect belé ya papi mpaka Batarde ya papi mpaka epolé biloko yo mama indo alambe ki onde. Bon, en fait, qu'on se rende compte que les gens qui sont collés dans la souka, c'est-à-dire quoi? Dans mon cas, on a continué à couler, les belés maintenant qu'on ticate, mais ça peine bien. Ok. On a CP non makasi et ça va bien moi c'est baolamba bo. Parce que tout le monde a peu passé belé ko lamba nzimwaka. Ça peine bien makasi. Nzimwaka na bomanga de Chris Nimi. Na a Sabena, Batarde. Ouais, Batarde Sandra. On a bien le bébé de la presse. Bébé de la presse. Malgré son nom de l'île, à l'homissolité. Na ebite na tuloni libo yo lia misunité o lia ngulo te mo lia fungwa pesa ka vino papa na lia misunité bien sûr malgré naza mwana liloba biso to za bana bankole mais to lia misuni mais ngulu nde to lia ngoti pour comprendre c'est ça mais na moni baninga balé ba savourer d'air quoi dans sentir c'est bon et les qui toko pena c'est bon
nga ali nga fumbo o nga ali ngo bien o li ngo vena biscuit o li ngo vena gâteau ya on na bika bouchette katana lamba pengulu o lo wa mama Moyindo alambi eza bien lambi oliana oti ana Paul nga boma ngai ngo boma nga ko boma nga te nga yo na ye omoni soki bosanga makamba boye Mimi Dibele numa moitié ayoka mutema pasi bon pesa kasi de dédier biloko biloko yo Mimi yokolo makusa mama fo betango babi ya Dorcas Dibele ba gros bisous na ndako siko zali na pesi ba masalanga tout ya kine ba gros bisous ba kala troté moi tout resalara kitoko na lela bino fort bien mama Moyindo ya Mado donc tosukisi na yo moko tosukisi na yo moko tomoni olambi biloko molete na asolova Sandra oza raison na nazaka vraiment soki na lambi mingi na zaka vraiment na petit à kolia l'air wana te na kolia ka tamsomona ba 18h 19h nde na ko zama mka petit à kolia donc fona linga pena lia ba joka mingi ba shingom so na otafuna o mingi depuis anganza bien par rapport ya ndenge yo moko lambi olobani na Jean Chibo ya na lobi boye pa ya Jean Chibo Chiboabwa muluma wa bikola mwana wa tatu mokaji Chibo Chibaba wetu yoka maloba na ngai Chibo Chibabwe lobango la lingala ya Mado oyo bazali bandeko na yo nasa koloba lingala te mata mama wani nasa koloba lingala Chibo na ngai na peso bambote belé vraiment Chibo na ngana loba lisusu nini mama na grande lui pamboli mama na grande bénédiction eza likolo na yo na onyo so sali tolobi ke soki na balu balobi so apeso bilo akolia ko senga merci pe o pambole sika biloko wuti mwa mbongo wana mbongo yo pamboli opesi nzambe pa pambola o lisusu abaksela o lisusu o ezangi abakselo mayele mususu po toko kokoba okende musika Chibo Chibabwa wetu yango wana na lobi na ngai eloko te biso tolengulu na nguba mobesu me na bombeli yo mukolo yo kolia oya mukolo nini mukolo ya aroliango na bombango bakanga onka na basashi toke kotango na chambre forte to sandeni mais mukolo ya okoliango en tout cas ma merci mingi équipe technique na yo nyonso donc en tout cas ozana bana o vous travailler na bango ozana équipe technique très gentil là donc très gentil vraiment donc nazaki vraiment maman na surpris Chibo Chibabwa ndei nazali kosala awa boye étoile penzo randa zali koya awa ya yeba ipete ke ya mada kolamba nde aiko kuta nde donc Chris nani de Chris nde papa bibota abota bana misu mindele nde de Chris nde sikoyo nde muta benga ki ye ayo kuta na ngai pe en tout cas ya ngwana vraiment esali pe bien yoyo étoile ya solo vraiment bras droit donc bato bo mona raté ko bona bote to za na biso bien to ba benga de ka bemission ya bato ka bien donc aseliti yana ya lambi abina zo kanzala azeliti na lambi alia OK bambote donc na pesi bambote na ngai vraiment ebele et pas ya Anto moi si ya tonton Mario donc moi ça mundele ndongo lo baki na ngai ke na bina mutwashi na meke ko bina o mwa muke wana ndaku et ça qui vraiment bien na pesi mbote na ngai pa ya Brigitte Katanda bambota trop ingénieur Dominique Kialanda mwana Maya Tongo ye asolana bambisi sans discussion na pesi bambote na ngai et pa ya maître Dolens Papi Mavinga Nzambe ya bloc ye vraiment ça mécanicien les grands mécaniciens ma tombo la ba bloc ya banque le côté Glody Wayolo, elle de Brada d'Angola. Glody Wayolo, elle est de Brada d'Angola. D'Ambroda. D'Ambroda. Mabanga sera le kiming. Glody Wayolo, elle est de Broda d'Angola. Ya solo femme salika ka bongo poto mo sa bongo te mawatro. Marius Bentu. Bambota trop Marius Bentu. Te pesio mabe Blaise Dika mwana Luanda. Umela na yo vraiment ya yo na bandeli susu yo fozanga te fozala kaka bambote belé.
Ya bambote belé penza to pesi vraiment maître Dolucé bambote belé mais bwana Luande lelo zo seka. Ya. Elobi ma belle bébé la tiki. Très cher internet de l'éco RDC. Toza ki vraiment na cousine na ngai moda penza moda star na pesi bambote belé matoto Lucas ya solo vraiment bambote belé. Donc, de Chris, bébé. Yamado. Combien de temps? Tu as espace. Tu as espace là. 00244 948 69 28 68. 00244 948 69 28 68. Très cher internet de l'éco RDC, déjà à la fin de cette émission. Quant à moi, je tiens à saluer mon boss, Balobi Jean Chibo Chiboabwa Mouloube Kekwafikine. On a un dessin animé. Mais big salutations à toi, Balobi Pape Théo Mukendi la patoche. Moi, na pota tanga bozi wapi. Donc, ma salutation na belé na Cédric Agoshino Nteka na pese bambote, bambote na belé na Thierry Wayemba na pese bambote na famille ngenga Machade ngenga, Mati ngenga na Denji ngenga, Pasteur Samson ngenga na pese bambote sans oublier mon oncle, mon tio Sandra Nzengeli. Hein, Sandra Nzengeli na peso bambote belé. Déjà je vous dis déjà au revoir, hein, on se retrouve au prochain numéro na bossa de Chris Nimi. Naroke na zongi na bossa de Chris Nimi te papa na Gabriela derrière la caméra Mbrazi Muvuluka Ana Paola ya yoyo bino se tozala ka Sabena bino nyonso na pesi bambote ba moda bino se tozala ka wa donc participer pendant l'émission donc ciao, ciao, ciao. Il y a Djibril, la Suisse, Bambote Belé, Djibril, Ansel Mebinda, Bambote Belé, moi, Bambote Belé, Tolé, Totoni.